Ma Mission TV, le miroir du monde. Bati bangina nelokoyo Madi bangina nelokoyo Bibia fute la kanda kwe nelokoyo Poto pe mikilio yangoyo Poto pe mikilio yangoyo Bati ba monela mibali o nelokoyo Voilà les amis de Ma Mission TV, je suis votre servante la bellissima de la presse africaine, dans la langue congolaise, nakomi africaine, et je vous salue déjà parce que vous êtes toujours branchés à suivre cet espace par rapport aux actualités et par rapport à ma réunion sur Malamu na la Rabino. Donc lelo naye na Équateur, na bana ba mongo awa na kati Équateur, donc pour ressentir en lelo pour mon la bellissime arabe. Donc voilà, c'est ça l'ambiance. Je suis avec Bana Mongo, Bana Bamongo, Bazalelo, Bato Bapesa Kelengi. Le maramounion soit bien et va n'aura pas Bamongo. Mais Toroye Bango Awa tout au long de cette émission. La Pessi Binombote. Mokondi Boni. Bonjour maman. Pour se présenter na bateau Nyon Soba Hollanda. Bon, bah téléspectateurs, na Pessi Bino et belé à bonjour. Et belé à Bambote. Donc il va manquer ça non biso ba kolo isano. Donc bokia le connaît fa pekato. Biso de présenter na ba téléspectateurs combo présenter p. Bon il n'a qu'un problème. Biso de zaba na mimi mongo. Bana mimi mongo akenda atika biso bana ba kolo bonyoma. Ngakuma nga betchwa. Bulalo betchwa. Babi bota ba mongo okelengi. Ya nini? Botama mongo okelengi. Elengi ya nini? Ya vie, ya voilà, elengi ya vie, elengi ya bonyoma, okalontela nyostu ezanakati. Sala na présentation na bango bongo ebisa ba téléspectateurs bonyoma ngo ezala peni. Oyo basiste na ngai aza polyvalent, abeta accompagnement, abeta solo, abeta base. Nde moni leo na memie na plateau et pas na yo grand prêtre mère. Maman Bibi, j'ai quoi? Voilà. Ah. Wana kekos grand mokekiste. Kolo mokwese. Kwese nde nini pona bato ba ebi. Kwese. Donc moto abeta nzete na mbunda. Donc ipo mbunda eloko bakula kabaluka kande mbunda na mama kwese. Modasi maso na ngoyo wana. Kekos. C'est-à-dire mutabini sara biso ndeye. Yeah. Okay. Alors, chers téléspectateurs de cet espace Ma Mission TV, ne balobi botama mongo kelengi mokili, botama mongo kelengi. Donc ngapelelo anana ba mongo na ina mona elengi yango, ngapelelo na ba mongo donc na mona pene elengi yango ba mongo balobaka ki ote droit ngamona kiti lelo na kati Équateur awa. Na homoforti selikia. Na ma coiffée chérie Moza Pamela to futi billet toye awa la patronne donc photo yo kelenge ba mongo ba lobana to yo kango lelo na kati ya Ma Mission TV. Mais naninga kino nazo bino na quelques questions avant to pe sa plaisir na ba téléspectateurs to banda na plaisir après to ke na nani yo ponani. Oyo za molobelia nyosoka oyo osepia na. Et to bana na plaisir pour batu bas wana nani ngamo ko pe lelo pena. Sindika biloko to leka. Soit le mieux. Banana ngati kazua o. Banana ngati kazua.
mobala biso mbongo te oselo kuma pantala osokanelaka ebakilemi sokanelaka bakilemi ekulukutu awela libota ekulukutu awela libota baomanto baolio baomanto baolio locataire aboti mwana elongi ya tata lopango bamongo baboyaki hôpital na mbandaka topona bolalima bamongo baboyaki hôpital obiso na mbandaka topona bolalima baomanto baolio Bonyoma Botama mongo kelengyo Osokanela kabaki remye Toela kabaeba kenda Oyaka komona oye Nasoki kuto Nasala bozo bana bala moluba Nasala kabozo bana bala moluba Ngai mwana mongo ngai nasalaka botoba o nasalaka botoba yeye nakenda kolonchwa na mekaka bolingo lokola mungwa o nakenda kolonchwa moluba kimanga na mwana akenda tika pao asundolanga na kinyo nakosa nino. Voilà les amis de ma mission TV, comprenez, c'est l'ambiance et le lot vraiment boromon nanga karaboué. Na ba mongo karaboué, bisunyo sur le lot karaboué na bonyoma. Mais 45 degrés. Et loko ngana linga kina lobela beaucoup plus et ça est loko. Siko par rapport à l'actualité, tout le monde il fallait pour paper ayembi yango ayembi eloko. Siko bato yo nyonso ba se réunir ba oloba. O nyonso bazo loba. Mais nga problème no ya liboso na nga kina loba. Est-ce que eloko wana yo po yebi yango? Bon, wana ba benga ngo visa bomengo. Visa bomengo. Voilà. Oyebi yango? Wana zanzembo na biso. Les créateurs de visa bomengo. Ba créateur bazali o basala visa bomengo bazali ezanzembo oyo ese beta makala créateur nanga zali vie mabele ayembi yango arrivé ça on a kata kini nde omoni sikoti vie mabela kufi mimi mongo pe akufi nde masole sai lokola ela la mukie bon lokola fali aza reconnu na kati ya ya monde qui Kinshasa etant kapé aza mongo alobi ala musaba mongo yango aniatelo kwana visa bomengo yesu abetso na kifali ya betso na kifali mais d'origine nango izali mais aza mongo moto na biso bokia lokondo mais mukolo nango azali parce que pour la bato nyonso neti ba oloba ke mukolo nango. Est-ce que ayebi que fallait abeti yango? Est-ce que j'ai autorisation? Batumususo fallait ayibi yoroko lobani. Bon pour nangai na goloba fallait ayibite. Fallait ayibite. Et olo na ba bokia le kondo. Bokia le kondo on est ça peni. Ah bokia le kondo fapeka to donc ils ont la association biso na biso donc nous sommes en famille donc le la ana mongo. Voilà. Lwa ana mongo. Nzembo oyo ya visa selon ngai naibi mutu aya nango ana kati Kisasa vie nanga Damas. Bokulaka Damas aza na Grand Monde. Vie Damas ana visa ana Kisasa. Vie Damas bazaki na mabele lisi. Na mimi mongo. Bango misatu. Nde tango babeti visa ve mabila tali babi bon non eloko oyo esele kona biso kanga
jamais kotika la boye lokwa na beti studio na beti album na bimisilo koana yango a flashaki yango nde mokili mamu ba visa bomengo ezelo ko na biso ya bukia lokondo même ko nango Damas mabeleli sinde arrivé ça yango nde ebeta partout par-ci par-là ye nani Fali leader Fali aibi yango te ezali masolo ndeka ezareta ki bokia lokondo asololaki ava betango asololaki yango abeti solo na vie Damas oyoki ka sololaki vraiment asololaki po ba place asali ba clip wana eza ba lie biso zalaka OK asali ba clip ngo wapi asali ba clip ba libongo ba pêcheur na ba île ba place tam biso zalaka place asali ba bloko wana so ezali ka sololaki te bonga quand même jamais sora sololaki te mais ngo mona ba mongo banga poursuivre tu nga to landela e to yeba ke Fali oza mongo to boy to ze kunda mais obeti eloko ya bukulaka ba mongo lieke ndenge nini po bukulaka kei bato ba landela ba bloko azata ngo obeti donc c'est que azwaki autorisation quelque part balobi na kati ya ba clip wana bana ya mabele lisi bazana kati ba obi na vrai ou faux bon grand pote même molobeli ya mboka ba clip nga na tele ngote bon na tele ngo pété na pe na bon ndimite pour moi na mabelisi mo na ebité ke o moi na mabelisi abina ya danseuse azate mabelisi za moi danseuse jamais donc bato nyonso bozo pesa confusion na eloko o Fali pour pazo binisa nango mikolo parce que sala ngo pena ninga ki Fali sko ndenge yozo monela eloko wana nini ezangi na kati car ninga ezaleli wana ki Fali nini ezangi abeti na yango na ninga ki Fali nanga ki Fali sko abeti na ndenge ya beteli abakisi nini na nini abakisi ne lokote azangi sisi ko neti nini nani mais azangi sika ba maloba neti maloba ni to betango si belé ba maloba zebele ouais visa na kati visa wana toyo kananu oyo royema comme ça tout ça la plaisir na bato nyonso bazo landa biso neti ba vie Christian Vemba ya mama Chantal Vemba ya nanga et na copine nanga Clarisse Mafuta la future mariée na Suisse donc bisous à toi bisous à notre enfant aussi et puis pourquoi pas na vie nanga Wabankulu ya maman Tumba vie nanga Mable Wabankulu yaya donc yepena donc yaya na bossa na été toujours on attend na bossa nyo mo forcer ba yaya donc Thierry Bombolo na Canada bolanda visa et puis tozonga tout à l'heure moi na mutete la solo na Belgique ya yo pe yango wana donc tolanda visa et puis on se retrouve na monga ngo ha boye loketo mona na bien te nanga kutu moza ta sala ta ata conseiller a témoigner na loketo na yona yanga yana nyezo baluka bino bo ba bana ba mongo baluka roleka mais nazo mona merci maman yo sengi loketo mais loketo ezaka na tango a scène siko to na plateau mais na kati nani ba bana ba mongo na ba bana ba ndeni na plateau peka zo ba la ikoke lokendo na ndeni ngasko ndeni na ba la boyeni zo ba la ikoke so na bina nde to bina ka okukati bina na okukati to bina papa to bina poto sa plaisir na bato nyonso bolanda okukati to mekate ngapi na za mama to kende ka ikoke bon on les a selon bango ba présenter bino ikoke to kende na ikoke lokendo OK Ok. Et Fapé Kacho. Ok, il a le condom. Jonathan Bomboko. Yango. Basi bangina nelokoyo. Bati bangina na lokoyo bamonela mibali o na lokoyo ngela ifoto o yango yo
bangina na koyo basi bangina na koyo bamonela mibali o na koyo opoto pe mikili o ya koyo opoto pe mikili o ya koyo eleki mati o na resete butika mama ya mwebo ya nyongo magaza mama o ya mwebo ya nyongo mabida ngita nelokoyo mabida ngita nelokoyo amonela mibali o nelokoyo afutela kandako nelokoyo naloba o bakolo na o biso bakolo na e biso basi bamonela mibali o nelokoyo didafutela kandako e nelokoyo bakolo banzembo biso yo marche na mopeda o chanze bakolo banzembo biso yo bakolo banama biso yo bati bangina na koyo bamonela mibali o na koyo botope mikili o ya koyo eleki mati o na resete eleki mati o na resete eloko yango nini o simisi osanti yango ha mama eloko yango nini eza miziki miziki eza monoko nini eza miziki eloko yango eza miziki te me nga nayembaka te namoni otie kombo nanga na kati tiala mwana nginda tiala mwana yembaka au moins ça se comprend me ngai nayembaka te yo mpe ndenge oza na kati ya diapason mpo oza mwasi. Question mark, ça reste à vérifier. Voilà les amis de ma mission TV, c'est donc ça l'ambiance tout le gâteau réservé là qui bino pour nalelo na groupe présenté tout groupe té. Bon biso ça ba l'image. Bana l'image ya Comet Kanga. Bana Mimi Mongo. O Mimi Mongo atika ma solo na maboka Comet. Comet de leader na chef d'orchestre. Yango wana tindaki ngana kutana nayo mabibi po to panza sango ya eloko yango ndenge ezalaka kaka yango to sembola biloko to sembola pe nde toza betola na studio to beta bunda tikolela omona ke tout retour na ozalaka na moi babengaka nini na ozalaka na importance quelque part bokolukanga lisusu tokoluka poza molobeli tokoluka kaka yoza pona biso siko toyoki na kati wana eleki recette ya martyr na eloko yango eleki martyr na recette siko balobaka ke bino bamongo bozalaka mwa bamakambo moko boglisaka na kati bomaskara mwa trop na bamakambo yango bamongo ba impoli omoni basi ya bamongo ba impoli
balobaka le roi ba maman ba mapasa balobaka kaka tina banzembu na bino zo monte kezo kende tina banzembu na bino tozo kamo ba biloko mo ezo bima misu na rolo bananga te mais so ko landela ngo vraiment bien o tchela ngo molende ezo kende kaka ba gens ndo batu baloba ezo kende loko te mère ezali nature na biso ba mongo nature na bino ba mongo ezali mongo ndenge balobaka o ba mongo ba miyibi ba mongo ba ndumba mongo asara kote wana vraiment ba souligner ngo makasi te mongo asara ki ndumba te mobali ya mongo akoko vana na mwasi na ndaku ya mongo atiki mwasi na yake ne koteka nyonso po ba bi mwasi boloba ku nini te yoka mwasi so kotinza ke koteka kaka pona ba mongo te loba kaka baloba mwasi so kotinza ke koteka nazo ko expliquer bien te ke molobeli eza pona ba mongo te ata mukongo ata muzombo ata nani donc nga pene ta ke responsable na za ba bien na ngai na zoka mbongo na nga na pesa mwasi zwa mbongo oyo kindi voyage ezalaka te vomi nga mona kindi jamais na kopesa mwasi mbongo ke na ngo voyage to ke Lubumbashi pourquoi aki osala commerce pona ndako bakesa commerce pona ndako mais na nzela na kei yo yebi ona yo komi na makanisi ya mabe yango wana batindaka mwasi mbongo te po akoteka nyonso eza bongo biso nde tosala boy na télévision sko olobani yo ok mobembo donc bino bopekisaka ne mwasi bapesa ye mbongo ya kokende mobembo ndenge bino basi na bino bakenda nzela mai batindaka mwasi mobembo te akoteka nyonso comprendre nango ndenge siko balobaka ke bamongo bapermetaka mwasi oyo asani na kati ya ndako abima na ye libanda apres azongi aye na mbongo bamongo bapermetaka te mais batika mwasi babi mobali ya mongo akofanda boye na kati ya ndako na ye mwasi ne pa yebisi alobi kaka na grand monde mwasi na ye pa yebisi abi akende nano homo fortis pa ye nano aye na mbongo na ye neti na mwa $200 yo zela na libanda homo fortis aye mbongo eye bomoni wana babenga ngo radio tutoir neti ngala babenga ngo radio Pakajuma radio Kingabwa ezalaka bongo te jamais nga na kovana mwasi na nga mongo boye misusu mama mwana nga na tin bon nga na déplacer kingani moko ye wana banini bozala na epongo na déplacer ka luka mbongo non ezalaka bongo te oyo alukaka mbongo azoluka mbongo aosaki ndumba ata aosepesa nzoto na ye selo ye eza selo ye aosepesa nzoto na ye mpo misusu aza irresponsable la marque na yaki mongo na ye aza irresponsable eza te ba mongo nyonso kaka komoni mongo non mami lela aza mongo te hein mami lela aza mongo est-ce que mami lela pe atika mobali na ndaku akebu na boya se ndengwa ati lisolo ba mongo ya grand monde mongo lokola muyaka moko afingisa ba yaka nyonso ndenge mo be mongo moko oyo bakiwa ça quand même lisolo oyebi eza bango lisolo ezalaka ndenge muyaka moko boye afingisa ba yaka nyonso ndebe mongo moko afingisa be biso ba mongo par rapport na bino na kati ya bana ba mongo herbo moni fali à valoriser eloko partout na ba star à le monde bazo binango bango nyonso kaka eloko bino moko ekomelaki bino bo fingaki bo sepelaki bo imaki kolobaki ya ziongo ka po ya za fali to bozwaki ngo vraiment na considération kolobaki te aza mwana biso ya mongo apesi biso valeur bon neti nga bwisina ebaki yango bien avant bon bima sina ebaki l'idée fali azobeta ba rwana sina ebaki yango na ba o ba éviter ne ba koloba o fali asali boy fali ayibi wana ba mise na biso ba mongo ya floko auto zala bango ba na kata diapason ti mais ba o ba na kata boîte ba bi ke fali asolola ki afani na telo kwana ça bien clair ça ndingwana bo sepeli na ndenge betelami c'est normal beta abeti bien abeti ne bien c'est qui fali na ndenge qui typique abeti c'est qui bino pe quand même asenga ki bino aide boya bo accompagner yeto ye asenga ki aide ti asenga ki aide akenda ki donc nobenga ngoni bon to baka na ngala akenda ko solola na ba propriétaire et le Kouana. On va accompagner. Accompagner te va payer autorisation à bêta.
na kati ya kobeta wana neti mwa so mbonda est-ce que ça vraiment mbonda o bino bobeta ka to eza mbonda ya kifu biso beta kati ba bazo beta wana kifali ozo comprendre te bazo beta wana kifali po ekoti ba bloke bili wana ekoti ba bloke bili wana soko te na kati wana o ya fali le coller ça te ngape non na ni ba clip le coller ça te mo kwesi ça te ngongi eza te ya beso ba guitare accompagnement ba solo ba basse ba synthé abeso na kifali mbonda pena eyokani te mbonda ya ba mongo lokole eyokani ti donc abetsa on a marque ya typique mais a souligner on kaka eki non na kifali po banze bo msupe sali neti moi sitombali ba bomani kilomana et c'est betama vie ma besa betango donc fallait ko betango le coup là ah voilà yango wana ils ont plein mususu fali abeti mo sitombali ba bomani danger banini mais c'est betama mais qu'est-ce qui fait que bino bato bozana kati ya folklorique mongo bozana un peu limité ezalaka nini misusu ba akize bino balobi c'est parce que ngambu ya ba mongo bango balingi basi na masanga na kwiti est-ce vrai? Bon, c'est faux. Qu'est-ce qui fait alors que bon avant ça? Ezali et toi la moto. Bon, il y a bino nyonso. Il y a bino nyonso te, et toi la moto. Et toi la moto. Depuis Bokechu to à l'époque. Après Bokechu. Bokechu ça pas au régner. Azene Europe pas au régner, ça beta ba conseiller na mikili. Eh, atika. Abeta sous musique, ta kota mingi na politique. À côté la politique bien sûr, mais à beta combattant. Voilà, à combat combattant. Mais à beta kabanchonsi. Eh, na poto ba musique beta masu. Tata yemo pa beta su. Musique beta mantena poto. Ya solo. Musique beta su te na poto. Mais nga lokwa na kenda poto te. Na yebande mais nga na yebi ke Bokechu botuli. A beta kabandu na poto. Depuis clip nemo ya. A beta kabandu na poto. A beta to mo loko mo benami kili. Ya. Robete loko ngo extrait non. Bon. Voilà les abats nouveautés moko boye. A beta beta. Les abats nouveautés be bloko ya créa na image na ye. Mais ça ka bloko so ba mon. Ko bino er bomo na raneti en dehors ya ba maman Mimi atika biso na mabele lisi. Bo apprécier kaneti nini na kati ya Bokechu. Eloko asika o apesi na ba mongo ezaneti nini. Valeur nini o ya bakisa na ba. Bon valeur moko te o ya pesa pa ba mongo. Yaki nemi ki la vana na ya. Avant na poto biso atoso nyataka biloko tozo kende jusqu'à tangu nzambe moko otshalo bokonde makambo etumba. Pour bato nyonso ba Hollanda biso peut-être message moko ko ekozala oyo ke boza peut-être na besoin ya production ba concert ba nini album numéro à téléphone bo pesa ba contact peut-être pour na bato nyonso ba Hollanda biso ba sepeli na ambiance lelo parce que tozo si lisawa to tiki la bino quelques minutes to bina lisu ambiance bango ba mona et puis pour na coproduire bino par exemple ceux qui eza dans le besoin bien sûr to bino bolingi na bino boza ha boena ebite. Bon, omoni molobeli ma bibi masolongo eza normal. Lobi j'ai dit de beta la paka juma. J'ai dit de beta la paka juma. Mo bengi sabiso kuna paka juma ndeto. De beta ka jeudi vendredi na paka juma, samedi de beta la Oshwe chez TT climatiseur. OK. Chez TT climatiseur. Pauvre TT. Chez Sony et Tuomo, voilà, te beta kala chaque samedi. Te bandakana 18h jusqu'à l'aube. Na paka tu m'appelles te bandakawana 15h 16h jusqu'à l'aube. Studio te sont préparé album au Bunda Tiko Lela. Bunda Tiko Lela wana lokola vient mabele atikaki ekabola bitumba. Nasi bato bazoka je kabola bitumba zoniata. Parce que Bunda Tiko Lela ya bana mimi mongo ya Comet. Comet oyo atika likinda o mimongo atikaki. Iyo ane mututo betani siku Bunda Tiko Lela. Pas mimi mongo et c'est départagé na combien? Bokabona pe. Tokabona ti. Tokabona ti. Ndenge ya mabele lycée kabona. Te bongo ti. Biso to bongo ti donc. De petit kala moko wana ti. Mo yango wana eza mo bimba kaka.
à part un chef d'orchestre ndem dans okumbela masolo donc to saka mobimba de to zalaka olongola pe batute mutu moko alongwa te to saka biso so complet c'est que besoin na bon moko par rapport à ba oba pas mabele lisi yango na ka zuluba OK yo nem to loba maloba ngana loba yo to bande ko pesa par rapport à ba programme numéro jeudi to saka na paka juma jeudi paka juma mboka bana vendredi pika wana paka juma na mboka bana samedi nde na oshwe esika tosanganaka biso nyonso bakulaka tu ya bamango tokutanaka wana biso tu na kati ya oshwe na tete climatisé ba numéro bon napesa no d'abord numéro ya leader na ngai après ça napesi yanga moko po diapason eza normal numéro ya leader ya orchestre mobimba oza na mwa manifestation soki olingi ososité biso obenga na 089 76 99 258 wana ozwi orchestre mobimba. Mais quand on bande la numéro 089 76 99 258. Après ça, à part Wana, ok, 084 0 75 65 28 Nasuka. Et message ezanini pour na bato nyonso balandi biso na émission avant to pesa ba bato peut-être osana bango ya pesa ba mbote netinga na pesara le vie wa bankulu na Allemagne vie na nga wa bankulu na Allemagne vraiment mobala bato mama tumba et puis so na ke na Suisse na moni vie Christian Vemba na ke na nani na États-Unis na moni Féroce Nevemba donc ya epe yango wana donc vous en avez bateau européen ça peut bambote ndenge na pesi je peux savoir ta mikili nga pesa kisasa so ça peut na bato mikili pesi bon nga pesa honnêtement na zabe nebi émission ba otala nga na poto pona Kinshasa bato mingi batala biso ndenge bango batala biso te donc le roi na bango baba yaya na nga ya motema nde bango na pesi bambote so yo poza na wa ba yo ba yaya motema bana poto pesi te so ko moni ko na bango to répéter ka ba kombonga na lobit bato ko na yebi bango te baba yaya na nga ya motema te nga pesi ve na nga Jani Leo ala Canada Jani Leo na pesi ve na nga ambassadeur Aimé Bositampene wana ba prêtre à Londres na pesi ve na nga King Fulus moi na Londres yaza na beau marché mais Londres pas pamba on a su ki na ga wana on reçoit quand même parole. Promettre. Ah, ok. Bolobi, amo, tokomi na suka pour na bato bazolanda biso se présenter et puis merci mingi comme on a tonto bas donc nzeta baba bakata on mukolo mo teme tout ça na biso na pesi vraiment moso ya ngai na préféré mingi nies mbote makasi puis na pesi bébé to bas na kata poto na kana ndenga zali na pesi mbote et na pesi pe président nga comité mbote na pesi président Zuluma Yamba na pesi président Njoli mbote merci na kuma ke course fikilini na pesi kama ndi nga fikilini so mbote yana nga mika fikilini na bosete noko na nga Jivel na bosete ngake ko sili compa. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez suivi l'ambiance de Banabamongo et je vous laisse encore accompagner Nabango et Ngana Bimi Nanga. Bomoni na bini sobo sepeli nango et bobetelanga maboko. Alors sobo sepeli nango pété donc baluka kana mpandi bina peka loranga. So sepeli nango te bina loranga. Soko sepeli nango. Continuez Robin Anabango. Merci beaucoup. Alors, Homo Fortis Elika, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye. Bati bangina nelokoyo Mabi bangina nelokoyo Bibia fute la kanda koe nelokoyo
Potope mikili o yango yo. Potope mikili yango yo. Bati ba monela mibali o neloko yo. Naloba napanda zangwe mbonga komete sila neloko yo. Mbonga beche sila neloko yo. Potope mikilo yango yo. Awalo ya o swalutu. Oga biloko, oga bono. Simba, Simba. Iolela na lelio, iolela na lele, iolela na lele o. Oh iolela na lele o. Oka bonyoma esalanga mabe. Bonyoma esalanga mabe. Nakosa ninyo. Ungape nakulala wapyo. Ba o mato ba olio e. Oka ye kulukutu awela libota. O mama bibi na kosa nino. O mama bibi na kolala wapyo. Molobeli. Molobeli abana mboka e. Bibi mokuse monene o. Na kosa nini. Makambo pe minene. O bibi mokuse monene. Makambo pe minene. O na kosa nini o. Yaka e. Toke. O yaka. Oka bolingo nanga e. Nalela mama bibio. O mama bibie. Molobeli abana mboka yo. Ona bonanga makambo na kekolala yetu mama bibie. Oya mama bibie okeloko shega lingaka. Nalobeloko mama lingaka. Nalobeloko bibia lingaka. Nalobeloko bibia lingaka. Yak. Nalobeloko bibia lingaka. Kataka bonuma eloko bibia lingaka. O papa se mola eloko. La kosa nino. Iole la bonanga makambo. Aiole la bonanga makambo. Otokomi na tango bibia kabaka. Otokomi na tango bibia kabaka. Otokomi na tango bibia kabaka. O mama bibi tokomi na tango bibia kabaka. Molobeli abana mboka e. O molobeli abana mboka e. Tokomi na tango bibia kabaka. O tokomi na tango bibia kabaka. Ata dolara e tokomi na tango bibia kabaka. Ata dolara tokomi na tango bibia kabaka. O mama bibia linga toboka. O mama bibia linga silika. Dolara na poche. Tokomi na tango bibia kashaka. Tokomi na tango bibia kabaka. Iolela na lelio,
iolela na lele, iolela na lele. ODG Amboka, iolela na lele. ODG Amboka, iolela na lele. Naloba eloko deja lingaka. Naloba eloko mozalingaka. Moza. Naloba eloko mozalingaka. Dede tombola e. Papa tombola eloko. Papa tombola eloko. Merci beaucoup. Donc voilà l'ambiance des Banaba Mongo. J'espère que vous sentir ambiance à Banaba Mongo. Bon moni bibi kaping ambiance ngo ataba Banaba tete la pe baye donc on a tete la ke mafumbe. Banaba tete la pe baye ba réclamer mais si ko to on a Banaba Mongo on est peke mona mutete la solo na kati ya Belgique Emma question mark non tanga note pour baluko na Facebook moi la mutete la solo na kati ya Belgique wana donc Emma question mark nebike bientôt na roya masko bana batete la lora to zui ya bana ba mongo bomoni ambiance ya bana ba mongo ne ezalaki cette fois-ci to ki rozosko ya bana batete la apoto ke no rozo ya bana ba kota ba papa biso taka ba mongo ba sombinga lelo. Merci à vous tous fidèles téléspectateurs de ma mission TV. Merci à toi Homo Forti, c'est lui qui est derrière la caméra, le big manager, les DG, respect, cerveau Google et pourquoi pas à celle qu'on appelle ma copine privée Moza Pamela Motemaya. Question mark. Merci aussi à ma fille, à ma princesse chérie. Donc, moi, je motema sans y vraiment arabe. Donc, Keren Apouk, mon bébé, bisous, je t'aime beaucoup. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Quant à moi, un petit bisou et on se retrouve à la prochaine. On a outil Équateur. Cette fois-ci, tu n'est pas bon à battre là. Bye, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.